mbule zabo soke beta ngamoko onde na vanti bona dindaka na dindaka fona luka batu bapepelanga mai na ndako ti bakosesa simande na bimeli banda pena ndako soki neti mbula ekoti esilaka 2 jours 3 jours esilaka mkomoko te nakuba bimisala ngai beponji soki nazange mutu akubimisala ngai eponji na vandaka na ti fona bondela batu bayeko bimisala maman na ngai déjà kutu matanga mikie c'est grave et banda kotanga matanga mikie mbule ezobeta mokie ozomona déjà ndenge ezokoya déjà donc grave boso kona ndako tuza na ndako ya Solange bo manse filmango bien filmer mandako ya mama bien na musika bomuna na ndako ya mama na ngai place mama na ngai dika pa vanda kozongo na musika ozongi sima ozwi batoli likolo bato bamuna vraiment ndako ya mama na ngai donc bo soutenir mama na ngai bo aider mama na ngai Solange bo aider mama na ngai Solange et ozala bien mazonga sima zonga façon ngande sima zonga masima ya zo mama yemoko ozuna ndako monde zotanga ta la mbula mukie c'est vraiment grave et bon temps ko banda ya grave bo soutenir maman nanga Solange bo soutenir ye bo soutenir maman Solange bo aider bandika plein so ba condition moko vraiment déplorable bazo vivre na awa en tout cas merci maman na opportunité nzama batela yo et biso to vandika na oza maman nanga ala maman tembele solo na ensemble na tanenga wala pona biko mwana lamba da danger pour maman nanga vana ko sike boetia moi quelque chose wana moi tembela lamba toli ensemble ko za valide sikoyo atala kaka valide sikoyo lingendi kapi ti ko so kaka muninga no kaka validity yango na sepela ka te ndena kendaka na ngai union fait la force yo ndeko olanda ngai oza na moi $1 na yo oza na moi $10 na oza na moi $50 oza na moi $20 oza na moi $100 oza na moi plus que ça contribuer aider maman Sylvie benga maman Sylvie tout ça pose ba sac ya riz et ouais pena mutu mso ateleka message bike no bekangani ya muni bena osoma peut-être 100 sacs ya riz 50 sacs ya riz 20 sacs ya riz et c'est l'autre côté bo soutenir maman nanga Sylvie pour toyaka chaque fois toya na centre de moshi na papa na biso maman na biso papa na so baza belé papa Gilles baza awa papa Jean baza awa papa baza tellement belé o toyaka tukute na bango en tout cas elle est bien makasi bo soutenir maman nanga Sylvie bo soutenir maman Sylvie c'est une personne avec handicap même maman Sylvie na personne toujours conseil maman yoza oza déjà maman au commis déjà koko na ba d'une manière parce que moi na da marie appelle ça petit fils petite fille maman Sylvie ko na ba n'importe qui te ba n'importe quoi ba lo ba te maman Sylvie yaka Sylvie nana tonya wana posa bolingo Amerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Boubou Kanati Boya et Belé Ngadja Nasila s'abonner. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya Mama Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya Bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV Boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner boya ebele. Boya hésiter te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba Bolingo ya Bandikape Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Oui, très chers internautes, mote na bino de partout bozuli bako kolanda émission na bino na chaîne na bino Sylvie Lokeba Bolingo Bandikape. Et ça bino même le serviteur Belon Kolama Beka triple option. Pourquoi? Parce que je suis caméraman, je suis chroniqueur, je suis aussi monteur. Et ça un réel plaisir que vous avez tellement belé. D'ailleurs vos postes téléviseurs
derrière vos écrans de nous suivre à ce net moment. Vous mettez na belon na sous wapi parce que chaque moment na ngai na bien toujours marama bien. Déjà na salle de déplacement dans na centre na biso ya Moshi. Centre Moshi où ils ont la commune na biso ya Lingwala. En tout cas, et ça la rabé soki na ya parce que na solami na maman na nga papa na ngai. Bon oui ba soki na soana na lim ko lelo. Na senga toujours na bino bo s'abonner massivement chaîne na bino maman Sylvie Luke ba boni handicapé bo soutenir maman na bino, bo soutenir papa maman na bien koko na biso, bo soutenir moi na bino, maman Sylvie en tout cas ça la bien. Ko soutenir na simple, ko s'abonner na chaîne, ko liker be émission, ko ça la mon commentaire et ça la bien. Chaque fois que ça la be émission, on va appeler au moins de ça l'émission, par commentaire de bien ça la kepo et performance matasusu. Au moins ni moi be erreur bolo bana biso tout ça batu, tout va être aimé, tout ça parfaité. Pour ça que tu as amélioré davantage. Même à partir du Canada, maman merci bambo et non plus maman Sylvie merci non pour cette service et ça va tellement bien ma carte pour les chanceler et na battu sur un biso de loin ou de près griffe plus griffe original papa love Luciana merci papa Jérémy tout cas la Aigle Royal il y a collège Bonomé papa bambo tebele Manassé, un petit frère propre, on a la caméra derrière, na régie qu'on a ma caméra, Manassé quoi là mambo et non merci. Nous sommes pensé dans plateau na pour invité na baeba mpana biso mokolelo ezali nani ouais et voilà momoni invité na mokolelo eza maman na ngai tokoyeba soki komonani soki asala kani soki aza nani mais je vous rappelle que c'est une personne avec handicap. Maman bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Santé za bien. Santé za bien maman tokoyeba kombo na yo pe awa toyokuta yo ndako na ovanda awa. Kombo na nga maman Solange. Maman Solange, merci. Maman Solange, c'est une personne avec handicap. En tout cas, à chaque fois que je suis la émission handicapé. Pourquoi? Parce que je suis vivre avec handicap. Biso tous handicapé. Notre maman Sylvie Luke est handicapé. Handicapé. Sylvie Kimia parce que c'est une personne avec handicap. Maman Solange, c'est une personne vivant avec handicap. Maman, à chaque fois que tu as une question, un peu moins capital, tu as une vie à moto yambi. Maman Solange, c'est une personne avec handicap. Maman Solange, je vais moi le solo, maman aux handicapés, il y a un handicap parce que d'autres personnes te disent que handicap ont besoin de partir à un malade quelconque, même si c'est malformation mentale, même si c'est peut-être par accident, na habité ayo et ya ndengeni. Yange ezalaki na tambolaki na age ya 8 ans nde talaka bandoki ya famille ntasanga biza koko na ngai ya abota papa na ngai ide butasanga pona zwa tango na yeko zwa babando wele na ba mama na ngai balinga libala wana te nde sikoyo yeko zwa maladi na age ya 8 ans bazotinda tindanga na zo sala pe makam o mutu valida ko sala mena age ya 8 ans koko na anda o sala ngabo tanga salinga bo na mama na ngape na papa wana libala eko fatile lo ndenge na tikala bo ça no clair tout qui nous malembi yo bi ke ko nom ta sala ke boy na âge à 8 ans no tango botamaki obanotamano normal tant comme âge à 8 ans ozui handicap ngo so banaki ndenge ni obelaki to sibitimo lalo la moki to ndenge ezalaki déjà tango déjà na banda ko bela bakena na hôpital o esanga pinda bwisaki batonga tango sko maladi titi na ko kende na hôpital si je comprends bien, ils ont contenu batonga betako ya polium te sala ki oko handicapé. Yango te sala nga bongo. Yango te sala ki bongo bo siko tango banine bandobi ke koko. Rapport ni entre batonga na parce que tonga mutabeta ki eza docteur. Siko koko akoza kini akoza na kasa tonga po boyeba to bokina na hôpital na ba église botambola muneke za koko koma expliquer biso to yebana. Kasi zali bongo kambona nyoso banda cause ya koko wana tango déjà maladi beko kenanga na hôpital ndela okoma bo na batongana mais soki ezalaka ye te na ngena koma bo te pe ba leki onga tikala na tika kisima tango ya papa nanga zwaki mwasi wana komisa bango kaka bongo bana abotaki na mwasi wana bango pe bakoma eka boye. Si je comprends bien, na simana ils avaient bande comme ça, ils avaient handicapé. Bazalaki, bazali ti lelo mais bango bana kishasa te, bazana niveau ya mboka. Na botama na mboka na kindi na aja ukuita, na botama na bumba. Gazambusa. Merci mbandi kona bozolanda lisolo ya mabiso Solange, mazo beta lobiki ya ye, eza koko. Koko na bango nde mutasala ki ya banda malade, il s'est fait tant au hôpital. Aki babeti batongombe to poursuivre mission na biso maman mais biso na famille botami ozalaki combien pour tant obeti disolo ke bazalaki bandikapé cela veut dire que au passé baza soutenir na mokili dites nous bozalaki combien botami combien pe na mniso botikali combien pe oza quantien
Nasa mwa liboso na libuma mama na ngai. Tobotamaki 5 de bakufi totikali 3. Tango libala ekufaki na papa wana. Aye na Kishasa mama na ngai kozwa mobali mosusu. Nde abotini bana 4 wana. Très cher internaute bozolanda mama na nga Solange en tout cas toza tozobeta masolo tozosola o maya lisolo nga ba o tosala eza bemission beta lisolo tozosola nga na mama po émission za kezo poser ba question un peu o skoza tosobeta tosola na biso mama na biso papa tosola na biso mama tozoka lisolo mais quand ko yebisa biso kasi obebotami na bombo botami à l'extérieur kokoma no kin a bokoma ki ndenge nini mais ko beta so lisolo na pe o se retrouver na centre o toza centre à Moshi beta so lisolo to me ko yeba na vraiment vrai tango malade zinga parti ya mboka batraitenga ezo simba kaka te nde mama na biso kotenga masuwa aye na nga na Kishasa po ya kotraitenga bien hôpital bosonga na komaki na Kishasa ya Uleri na soki natali pe bien ba 7 ans ba 78 8 à 79 Tango yaki waki directement na centre oyo to vandaki quelque part ti boko matan ti na yaki na ten nga saki na selemba pa biso isika nga na koleli kuna na uza pemba na boti kuna na centre na yaki ndeko ya nga motela ka kuvanda ba famille za kitoko te ndenge na miyela kana nga awa na saka ngai moko na saka na mutina famille te kanga moko. Merci maman tobeta masolo en tout cas ba question za un peu moi beto to poser mais tobeta ka lisolo ki na cadre lisolo olobi famille zaki na selemba donc c'est ma famille parce que souvent tout le monde a quand handicapés sont parfois méprisés non seulement dans la société dans leur famille propre ba considérer ka bango te ba msusu ba pesa bango chance te ba tanga msusu ba finga ka bango msusu ba tia bango na sima pauvre msusu benga ba finga ba bon solo comme ça un peu belé tous sont moi si m'a dit que nous beta zo de solo temps zaki na famille to moi muke entourage non bande ko se sentir ndeni okol na vie nini ozaki temps quand même ya kotanga to peut-être na famille bande ko pesa chance wana te bande ko considérer te avant même to ko na libanda na kati famille zaki ndeni entourage non vie société non to bana te meto bana famille non nano donc sur le plan famille restreint et élargi considération zaki ndeni tant handicapé na bande ko kola ndenge ni en tout cas na famille tel ka de famille yango biso handicapé ko sabisa na valeur te tangu ngana banda ko la mama na ngande mutu asaka ko memangai ko kende tika na ekoli na tanga tangu akufi en tout cas na mwana kipasi na ba famille na moni pasi ti le longa na koma na centre c'est que famille et supporter ngai te na mwana kipasi ko lale sika moko boye onga na ko kai ko lala te yango na ko longa na maboko ba famille na ngabi tena kinetelinga na tanga moko na tela na sona uzandenge ni nde longola nga na maboko ba famille na ngai tango pe na bimaka e pa famille na lakaka bango te na zinse ila na kena na Brazzaville pe na Brazzaville tana kende na umelaki bandi ko lukanga titi tango wana na mibotel deja mwana nga liboso nga na kotika mwana bongo te na ndenge na zonga kilisusu tana zongi mbala moko na komo vana na ville bandi ko na ba bisinga te ko lala ka te faut kende na centre ndi ba ko la centre yo na ko koma. Oui bande ko zolanda lisolo mana nga Solange ngana okanga ba détail mike nazo sola na ba détail mike ngazo pesa biso olobi wande ko la na ville nzaki na ndao quelque part to bandaki ko la libanda ou c'était comment banda wala kal banda na baninga na handicapé musu bala na ville ndia na ndolo na ba milene bango na koyeba soute po déjà umeli bande bozolanda émission mama Solange azobeta lisolo na ye ya vie na ye tozaka toujours lisolo la vie na ye mama koyoko tango zolo balobi ke o déplacer ko kendaki Brazzaville mo baki o kendaki kuna me mutema no ebaki kozonga po tieki mwana awa na esko na sija mwana to mona ke mingi bande ko handicapé ba bala ou soit ba botana ba mingi na ba valide parfois relation na vraiment et aboutisaka musika te peut-être des probabilités za mukie o bakenda musika mingi basuka avant mokie bakabwana bango. Dites-nous un peu maman, mon bal wa botsa ko mwana, c'était une personne valide ou c'était un handicap? Azaki ne valide. Azaki valide sikoyo, atela kaka valide soko olinge handicapé. Ti ko so kaka muninga no kaka valide. Yango na sepela ka te ndena kendaka na ngai. Sepela ki tanke na kinayo, mama to meko so na mokie, oza baninga handicapé. Peut-être comme la séparation et comme la bande mususu tango lingana papa na biso
et on est celle qui est peso confiance qui y a décevoir yote tout soit peut-être aurait déjà ba eko que un jour akabola na yo moto obendana ki na c'était comment kamo kapona zaki nanga pana biso tozaki sika maote nazaki pana biso tango na moni te ye makamne bano simba sopa na ngate na ndenge na vandaka nanga ko vana pe na ba famille yango famille azo lukaka ya yebalia siko na talipe bungo siko ngana zangi famille na mwana naye ngaba okipenga te po bayebaka te na kosala eloko moko te epai na bango bazolingaka oyo bango ya makolo te bango na itinga na kosala eloko moko te pana bango malamu nakende na ngai banakende batikala mais ti lelo toyokana na biso bakotala nga mpe merci parce que nga mi conclusion ti lelo toyokana na biso baya kotala nga awa ebongo sikoyo papa oyo papa na biso kasi ye ti lelo boyokana te bokabwana bon be peut-être pe boyokana yo otalaka banda wana tokabona déjà mwana za 3 ans ti lelo namonaka mpe ye te ayaka mpe awa te ngai navandaka na ndenge na ngai aza mwana 1991 un garçon vraiment moi si mobile mobile d'accord on a sonné na téléphone. Merci beaucoup, merci maman. En tout cas, c'est un grand garçon et ça l'a plaisir makasi. En tout cas, chef on a la émission mais sont handicapés et ils arrêté par sentiment. Bino boza libanda la sabino que la difficulté ni bandingo sont handicapés ba vivre nango. Au moni belon peut-être na celle émission handicapés et belé na habité coller plus de 500 même ba déplacement to kenda mama Sylvie tina biso na kisantu to kendo ça émission handicapé mususu to sala pe ko na mama boti mama Sylvie. En tout cas, beaucoup de gens qui est-ce que vous avez s'abonner massivement pour soutenir maman Sylvie? Et beaucoup de soutenir maman Sylvie. Mais bah chef Moussa pour moi sur les longuités. Notre maman chaque fin de l'année, azala bama makamoka sala kana mo finiment ka sala ka. Ezala kanga wala mina handicapé na e. Handicapé. Voilà pourquoi notre slogan c'est vivre avec handicap. Maman Sylvie vit avec ses frères et sœurs handicapés. Na single bino bandeko zo na biso de partout vous êtes, pour soutenir maman Sylvie. Na événement où il est chaque les 31. Chaque les 31, cotisation de ça que maman Sylvie a soumis moi mungwa, moi secret, moi soso, moi loso, moi quelque chose, tout cas bon bandeko handicapé. Maman Sylvie azaye moko. Chef on dit musa monge sur la longité. L'union fait la force. Yon de ko landa ngai, oza na moi $1 na yo, oza na moi $10 na, oza na moi $50, oza na moi $20, oza na moi $100, oza na moi plus que ça. Contribuer aider maman Sylvie ben maman Sylvie. Tout ça pour ça ba sac, il arrive. Et ouais, pendant que tu as télé mais ça dit que non, il y a peut-être 100 sacs qui arrivent, 50 sacs qui arrivent, 20 sacs qui arrivent. Et c'est l'autre côté. Bon, soutenir maman s'est levé pour toi à chaque fois toi à la santé de sa mouchi, non papa na biso maman na biso, papa na soise belé, papa Gilles Baza awa, papa Jean Baza awa, papa za tellement belé. Oh tu vas te côté na bango, en tout cas elle est carabé makas. Bon, soutenir maman s'est levé, bon soutenir maman s'est levé. Maman s'est levé, c'est une personne avec handicap. Même maman s'est levé, une personne toujours conseil maman, yoza oza déjà maman au commis déjà koko na ba din mané parce que bon na d'amari ça appelle ça petit fils petite fille. Moi c'est vu qu'on a n'importe qui té n'importe quoi ba lo ba té maman. Hein kolanda ngote maman. Faut osa se focaliser na bit na eloko osala. Yeba ke mingi bozala na ba ningate idée osa na ngo ba kenon de père. Mingi bozala peut-être pour ba détruire mécanisme na ba bibisa mécanisme na yo. Maman Sylvie zala toujours ndengo zala toujours humble. Quand ba to une les ont dit et on ça bien. La personne qui réalise cette émission, c'est moi, Belon Kola Mabeka. Les monteurs, c'est moi, Belon Kola Mabeka. Les caméramans, je suis aidé par mon petit Manassé, mais c'est moi, Belon Kola Mabeka. Les chroniqueurs, c'est moi, Belon Beka. Miniatique, c'est moi, Belon Beka qui fait ça. Donc, nous sommes c'est moi qui fait tout ça. La tienne, la chaîne Maman Sylvie à côté ici. Par exemple, même si la ghetto modifié, tout bon, qui se sont moussala pour tout ça, être moteur parfait. Ma santé me dérange un peu parce que dans le lobby, estomé dérange avec ma casse, grippe so betanga. Avant qu'on ait l'émission, mais vraiment qui s'est belé, soit bien là que ça vient, bon, c'est pas coûté dans devant micro. Mais le rôle des émissions, le rôle des moussa tout l'inga mingi, le rôle des moussa tout ça, mais ma marche handicapé. Voilà pourquoi on a les logos ça là pour et ça là plaisir ma casse. Maman Emilia, ma chérie, tu es là. En tout cas, merci. Maman tout ça, tout continuer émission sur ma Solange, tu bête solo. Parce qu'on a centre Moshi Awa, centre Moshi, pour voir pour Awa, la plupart des personnes sont handicapées. On est handicapés. Parce qu'on a habité entre vous, courir les caranangos bien, tenez vos abois, vos vendières pour toute votre vie jusqu'à la mort, ou bien organiser ça comment. Ah, bah, déranger la cabine, tu es ah, bah, déranger la biso, pensate. Ce qui n'a pas dérangé la biso, c'est ce qui n'a pas dérangé la biso, pensate. Si tu connais que tu as tu vends kana nguya nzambe. Sote betolongwa kala. Si tu bipe sote longwa to que pas famille yango buzobane ko zonga lisusu. Mais
yango tovanda kaka tika tovanda mokolo nzambe mpe akosunga biso tokolonga toza menase makasi. C'est sur quel point? Mais parce que une fois, en tout cas, même l'installation hygiénique est vraiment bien. Tout ça, la émission en akala, tout ça, la konzamboka, tout l'accès même la ministre Nabiso. En tout cas, le son on l'accès bino, mais aussi tout tout mon ça on l'accès bino pour mon que l'installation Nabiso il y a beaucoup ça qui kosenga tout senga qui na bakonzi, parce que quelque chose bon ça Nabiso ba toilette, tout le monde en toilette ça bien. Mais la bino maman bakonzi ba yoka ngo. So ba ke boza vraiment bien té, bakonzi ba landao. Expliquer bango ni na condition ni boza bien TP na secteur ni to na problème ni oza ke ba menace rabino ya liboso soki natali tozana neti biso koto tozana mabena ndeni soki ndenge mbule zabo soki beta na ngamoko onde na vanti bona dindaka na dindaka fona luka batu bapepelanga mai na ndako ti bakosesa simande na bimeli banda pena ndako soki neti mbula ekoti esilaka 2 jours 3 jours esilaka mkomoko te nakuba bimisala ngai beponji soki nazange mutu akubimisala ngai eponji navandaka na ti fona bondela bato bayeko bimisala penza teza bien te tala ba misusu tango bamoni te nini eleki leta ayeko bongisela bango siko biso mto tikali net nde nazana handicap na ngabo nakozwa nani oya kobongisela nga pende na zabo toilette na kenda te po na zana salite na kota kango te nesi douche na skola kaka na ndako makambo na ngani sesila kaka na ndako ndako apesa ngembule koti na za moya kolaliza te mbaso na lala kana bakiti po nini mona bongisa ezati na uzambongo wapi. C'est très fort. C'est vraiment fort. Oh, Maman Solange Alobi. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Quand on a besoin de l'émission, puis pour l'émission, moi, c'est vraiment une relation tellement de partout au Tinabino. Notre m'a dit que, oui, certes, elles habitent ici, mais les conditions vraiment, elles sont inhumaines, je peux dire. Ceux qui m'boula est bêtis, ma maman va dindaka. Puis moi, il y a un peu bima, il s'est là bas jouer belé. Puis l'installation hygiénique va bon ça qui certes, mais tellement il y a plein de gens ici. Ils ont mis saleté ka poto ba nini yobi mutu azana molimo na ele akende toilette sali o ko sala. Maman lobi kinyo sala na kata ndako. Maman la biso eza ba konzi ba Holanda yo. Olobi okoloba, olobi siko yeso kiza na posa mutema no. Ngana opesa te po ngana zakati na hote. Osenga ba konzi ba sela ndeti nini. Ba sela bino ni pe en personnel, pe particulier plutôt, ba sela yo ni. Nsenka na ba konzi na senka na bakonzi antuka bosunganga makasi bosungangai so otiki nga boy mbonko mususu ndenga mbule betaka butinde na lala nga moko nakokufa na ndako mutu pa yebite pona nini mbai ndenge kotela nga na ndako antuka bosunganga makasi atana sengi bino ebele teta ya muke na sombata biloko ezangi na kata ndako na tsima etombola ndako po mai kotaka lisusu te. Merci Bandi Wazolanda. Manase wana tozokende déjà quand même ministre après peut aussi déjà. Merci Manase. Faut le baka le temps osala wana za leki azoko apprendre msalango. Le baka temps osala il faut ça la signal que tozokende brisala bien bandeko ba konzi boyo kimbela mama nga Solange. Pour biso zo ba pandisa ngo biso le baka sur le plan général. Mais sur le plan particulier to nga mutu yemoko apesa posa mutema naye. Boki posa mutema mama nga en tout cas je suis sûr certain que Rolanda émission oyo bo sala quelque chose. Maman Solange to poursuivre émission na biso maman dit non na vie au sala nini. Maman Solange aza commerçante. Thomas Solange aza moi métier mo quelqu'un ka sala gato na vie au sala nini. Na mekaki koteka talaka mtu akosunganga zate na mekaki mo koteka na libanda na biso sikoko liaka kana makamunya suka kawana velo ezalaka susu te. Na koma ko na bana ko tambola mwa liboso ta ko luka pona ko bakisa ka velo bande ekufa na bimaka sute na vanda na ngai kaka na ndo tambola ndela ndo tekana na zolia na makamunya soana sikolo ko la velo ekufa na kezo wapi na vanda na ngai kaka. Maman Solange alobi avanda na ye nous avons passé premier toujours poser ka vélo toujours problème. Bande kono bana bino loko mo ba konzi na ça l'émission mais santé ça vraiment bien té. Maman lobi prend ma vélo. Prend ma vélo. Certes. Ce que bi ba konzi
c'est vaste. Solution peut-être que c'est mon de l'autre. Vous qui nous suivez de partout, vous avez mis maman, vous avez coquine à bino, vous avez un bon à bino. Vous savez, maman a Anne-Marie Banza Salaka. Maman, na mwiki ya benga biso atina vela seka. Tu n'as pas ça maman biso aimé. Place aux asusu, li pamboli anzambe yango. Vous comprenez, tu as na kati ya centre en tout cas ba mso ba bongisa makele le ba sakana, on ne peut rien parce que ils ont milliers ou ba basé belé, vous comprenez biso quand même. Maman le bi pour mes vélo. Maman Anne-Marie Salaka wa sali. Bino bande comme ça Holanda biso. Tout le monde na potu kuno boza ba blog za ba vélo za na ngobeli kunati. Boko lukela mutu, boko lukela mama ta vélo, bo teta biloko, c'est na moi que na moi colimo quelconque. Au signali maman. Maman oh, elle est vraiment contente. Bah merci na ye. Je suis sûr que c'était que nzamba oyo kango pe pambola bien davantage. Bo aider maman na ngai alobi oyo ko koloba. Ana pour ma vélo, pour ma déplacement. Si vous êtes handicapé, ba installation hygiénique za mabe, si au déplacement na eso mbule biti ba bitondaka asa kandenge nini. Bo imaginer pas ça ndeni. C'est vraiment déplorable en tout cas, bo aider, bo sunga. Et comme ça, l'homme a bien. Damari, c'est le Gambéji, moi, je me suis levé. Je me suis posé parce que ça, déjà, dans mon malamu, tu as dit na fait na quelqu'un côté comme moi et le moment quelqu'un qui ça va bien. Au dit que vous dites monter ma hache, on a des propres vraiment en tout cas, na la bien faire couple na bien. Yanga pénis ba izire, ba mboto na belé. Tu poursuivre émission, Maman Solange. Les tu es pas na yo contenu que chaque le 20 le 31 maman civile Keba bande kwa na poto basanga quelque chose maman civile Keba sala moi quelque chose atinda moi quelque chose mais notre maman azamu simplement sur longité yango to yepa na bino o me longo lo balikaniso maman civile salaka o chaque le 31 salaka na atinda moi quelque chose to fêter na bandicapé likanisa no yo muna ngo ndenge nini peso za message mo particulier o pesa maman civile Zolanda yo ya liboso na sengi na merci epa mama Sylvie na sengi merci makasi ntsamba pambola yo abatele siko zali na sengi ya liboso na ndenge osunga kabiso antuka ntsamba pesa we ebele batu o bazanjinga na yo ba pesa pe ya mingi po opesa biso tala kabiso handicapé ndeko pesa kabiso sana esengo makasi biso moko to lela ka pa nzambe apambola yo apeso ebele o esange kati na yo bati na yo obozala bango yebisa bango te biso bentika pe awa na Kishasa tozonyoka ayebisa bango te yo ba Holando de partout ninga boye mokili Holando pe bato ba Holanda so bio ça veut dire que ndeti yo ça va tala bango émission te we waka message pa ma Sylvie yo ni s'adresse na bango bazolanda yo Mama Sylvie na sengi na nzambe asunga yo batinyos entourage na yo en tout cas bapesa yo ebele na oyo salaka biso po yo pozwaka makasi ya kopesa biso na sambelaka makasi pende libonde na ngai na baka nzambe apambole siko zali na oyo salaka pa na biso na bonne année na journée ya femme mais na oyo sakina makambo opesa biso na journée ya femme ezalaki te mais nzamba kosunga obatela opesa biso. Merci maman bozo kande maman Solange zoloba alobi asengi vraiment mbela na bande konyo so Holanda pe ba baza de partout bo soutenir maman Sylvie bo soutenir maman Sylvie o maman Sylvie opesa ka maman Sylvie comme ça na bagelo moko tu vois peut-être que la seule chaîne sur YouTube pour te bami handicapé so bon munu na bi mabe bo contredire bo la sanga ba preuve tangible pour aider maman Sylvie tu vas penser ba soutien ba sponsor. Tout ça pour ça que maman Sylvie peut-être quelque chose approche na pour tout ça l'émission tu réaliser télé réalité mission Elubu non bandiko bolanda pe mission oyo omoni maman Solange ma tout ça pe maman Solange mais Elubu kala bon ça n'a pas ça pour revivre Elubu na maman Solange beka il ça pour réaliser une mission de Elubu avec la maman ça demande quoi obengi biso et même vous avez besoin maman Solange a même la biso koba Maman Solange elle a besoin ngando. Maman Solange elle a besoin antilope. Maman Solange elle a besoin fumbwa. Elle a besoin wangila. Obengi ngai. Bon moi maman Solange ça la makusa. Makusa ça la on a sur deux plans. Premier plan, oui. Montrer aux gens que les handicapés peuvent faire quelque chose.
Les handicapés ne sont pas des paresseuses, non. Les handicapés, lorsque la tête fonctionne, elle peut faire tout ce que les valides font. Même dans des sections de quelque chose physiquement, on va limiter, mais la tête fera tout ce que les soit valide les adultes. Premier contexte. Deuxième contexte, c'est mission ça la mingi. Ça fait minute au lambaté. Au lambaté, bon apprendre que lamba, la bande qu'on a biso et qu'on a bien. Pour mingi baby au lambaté, ndeti ngai n'a pas qu'on lamba pas pour na maman handicapé. Nanda pour le moment, je suis dans des préparations. Il y a ma camarade libala, je suis encore chez moi seul. Na maranga moko pour année na mon Nathalie Lubu ya mama ngai emerance salaka maman Gisèle maman Adolo ami ya mama ngai Sylvie Ambote Nathalie Lubu peut-être ya mama ngai moko quelqu'un ka salaka maman Solange maman Solange lambaka bo na raisonner Lubu moto sala susu na Élysée ya bateke ya pondo ya bateke suna raisonner na hôtel ngo balambaka bo ya basalaka mu basalaka bo. En forgeant devient forgeron. Bien qu'il y ait un cité, mais c'est 100%, on va gagner 10% dans celle-là. Donc, les missions sont dans des contextes. Contexte numéro 1, tout la semaine qui est handicapé, baza basi, baza mibali, baza la onde basala. D'aider, quoi apprendre paix. Yebi kolam bâti ton hôtel émission là, pour qu'on ait quelque chose. Maman, tout qui ne sont allés vers la fin de l'émission, biso. Parce que Orlando de partout, maman. Orlando de partout. Et chaque fin du mois de l'année, tu dis que ça a quelque chose. Je pense que Mbela va continuer qui entourage de Sylvie, groupe de soutien à Sylvie, les amis de Sylvie, Bakoyo Kango. Bah tellement belé en tout cas. Moi je suis là. Aux gens pour sa dédicace cette fois-ci au Bengi Beka. Au Bengi Beka et non to so na biso non dédié na ngayo. Non dédié parce que ba comme ça tellement belé même soupe bongi bongi na moto. Donc pour ça moi ba mi bata on est so na boka na moto te pas maman na ngaza comme maman na mi balé maman Emilie na Canada. Yena lobango ozuna papa nanga mususu comme papa nanga papa prophète Jérémie Toukal avec les royales ozuna maman nanga Anne-Marie Brigitte maman Anne-Marie Brigitte maman Brigitte Banza na maman Anne-Marie Banza mais des maman là oyo ezanga moto solaka et ça la kabia makasi yoko za olanda ngai maman Godetu Mungu n'en parlons pas papi le chancelier ML bala telema wana maman nagi oswana na baki no sono mingi te il est combien de minutes déjà Vinci tout ça qui n'a pas malé na suka utile plus de 3-4 minutes. Ce qu'on est tout ça maman a vacandé nini. Maman vacandé tout mais oye ba pe masiko pour moi mutu ya ngwana. Po bandi ko Hollande biso biki maman liaka maman sokola malata ka maman na pe suki kitoko maman donc ça maman même respectueuse. Maman au vendé ni va ce commerce ou maman a vara sur le plan bon on a habité sur quel plan maman oyo à ça la pas survivre. Biso netinga de na zalia ko vanangeza na mwa passe komona bote batama pe mususu soki baye zwa mwa bilamba zwa mi bapesaka pe biso ndenge pe mama Sylvie asungaka biso yango nazosenga bakonzi o bozana mama Sylvie sika moko bosunga ye makasi po ye asungaka biso bosutriye makapo ye pe asungaka biso bopesa ye ay bapesa biso ko vivre biso netinga boye nazo vivre na passe bomona boye te ndenge na vanzi nazo souffrir awa esika na vandi mba msusu kutu soki botali te ndenga vandi boazo nyoka mate nazo souffrir nakoza sona yebiso te banda tongo na liete mtonzi mazate mais bomoni kaka na vandi nakende zwa pa nani nakende senga pa nani na vanda na ngakaka na katanda kwa ko vivre na ngane tindena za mwa pasi nazana na velo nazana na posa na velo ngebonga pona kende lukata muke na liaka na posa ndako na ngebonga atambule beti na dinda te usunga nga makasi nzinga mama Sylvie bopesa yepo yepa sunga biso so botikiye mabe to so botikiye ataza na posa sunga biso mo apesa biso ezati po azana ngote en tout cas tourage na ye bosunga mama Sylvie isika bozali. Ouais, merci maman Solange, message de tellement makasi, bosunga maman Sylvie bazali kuna oyoki mwana ngambela pesi maman lobi les conditions sont vraiment déplorables. Pour vivre maman ça vraiment condition déplorable maman bien attendre avant di bon so biso qui depuis ton allié te amener tite bon di maide mais c'est vrai on se n'enga avant di bongo ngaba na mwana ba handicapé maman Sylvie yebi maman Solange ozamena na ngai omoni to ba biso na mingi te mais no ba ke eloko moko bino bolanda biso boza ba million be kaza na million te maman
oyo omelata ola matama tembele hein ola matama tembele olia so na sala ngo boyo la semaine te na ngo belé pour faire voir que biso oso tout ça ne le côté moi $1 on peut samba nanga amelata mate ala tama tembele amelata ti pour bisinga que depuis ton aliété wana vérité ya monde qui m'a courage ça te so yemuta ngana bimisa ngo depuis bandela émission na boya ki ngai mo mabimisa ngo donc mo mabimisa bo comprendre que maman le biki depuis ton ali na été ndé combien mo Hollanda oui que no beka tout ali émission maman sur Solange tu as posé aider maman Solange quelque chose quelconque je sais pas au contacter maman Sylvie Lukeba bo handicapé au contacter beka nyos bo pesa ka beka et comment maboka maman nyos bo pesa maman Sylvie et comment maboka maman na biso. En tout cas, c'est vraiment déplorable comme on a connu si les handicapés sont vivre. Tu peux s'embêter à conduire, tu peux toujours conduire, tu peux quelque chose handicapé. Tu peux handicapé, opportunité, pe chance wana. Handicapé na mutu valide ba keluka musala. Handicapé aza plus intelligent que valide. Ba sali test handicapé azui. Mais handicapé azui ba na musala ba boyi. Aux conditions déjà déplorables, après c'est sur retard boyi ba zui peut-être valide. Mais tandis que na compétence handicapé l'équipe. Pourquoi? Tout le monde a l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Océanie, partout. Il y a même des sports pour les handicapés. Il y a même des activités pour les handicapés. Et pourquoi chez nous, ici, les handicapés, ce sont comme des personnes, je ne peux pas dire inhumaines, c'est trop dur, mais ils n'ont pas la place dans la société. Ils ont un réel plaisir. C'était votre humble serviteur. Belon Kola m'a béga tes options. Naïgo Lugamana Solange, de Solnaye, maman n'a béga Nanzala. Ah ben béka moi na bino tout déranger qui peut betanga makas estomac do déranger ngai mais ceux qui n'ayant ça l'émission parce que ça message linga mingi et on te yeka ko sala derrière la caméra c'était votre humble serviteur Manassé on a petit ça musala et ça avait pour nous comme na centre biso mochi conditions sont déplorables bambouteya tout ça ba moto tout ko ya tout ça libwe mais il a fallu tout ya peine tout ça émission ba matanga miki so kita de chambula. On ne peut rien, il faut le savoir. Maman Solange, tout comme on a souhaité émission, on a souhaité un message au pays au Hollanda. Au rappeler, bon sous bah aider maman Sylvie na autre salle à chaque les 31 décembre et vous avez un message à souhaiter au Hollanda. Merci maman Sylvie. Na 5 ans entourage non dengue bozali en tout cas ba sunga makasi to comme déjà na fin il y a 12 mois na o sala kabiso nasengi ba sunga yo makasi po yo pe ba usunga biso ti tala kaka babona nango yo mtolesa kabiso nasengi nsamba pambola ope siko zali bayeba kopesa yo ebele po yo kopesa yo po oyeba kopesa biso tala kaka ndenge soki opesi biso te tokolia pete na bana yango na senga entourage na yo bayeba kopesa yo po yeba pe kosunga biso eseka biso tozali. Merci ton cher internet boyoki maman ndenga lobi entourage na ye eyeba kosunga ma Sylvie pour to réaliser événement iloko tout ça bon ce que nous réalisons chaque les 31 to sangisa bandi handicapé moi J moi Will moi Soso moi Loso moi Matumbulu. Je ne sais pas quoi d'autre, ça fait longtemps que j'ai quand même oublié, mais il y a que moi quelque chose là de Sanganara, de Sangatopesaka. Au moins, ma Solange sera là, ma papa Nabiso Gilles Bazarozala, ma papa Jean Bagozala, ma mère Mérance, Bazatene Bélé Bazala. Tout le bassouni. Boy de handicapé, tout le bassouni. Bosteni Maman Sylvie Lukeba. Boti quand même so Kimia. Boti quand Maman Sylvie Lukeba Kimia. Mais ça, non, on comprend le bébé noté blacapa. Il a validé. Quand il a validé, il a confié un autre moto à handicapé. Et ma Solange, si j'en ai au message de groupe, c'est un bateau qui a validé, mais critiqué notre maman qui est handicapée. Ce que tu as dit, c'est que tu m'as bien. C'est que tu m'as bien, oyo bazo sala. Pour ndenge bazo sala ndenge wana, ezala kate. Yo zo tambola na yo za mutamakolo. Oya kosala handicapé ndenge wana est-ce que za mayele izalaka bongo te siki botikala biso Maman Sylvie aide biso baningane handicapé pona ni bozo sala ye bongo Maman Sylvie azali mutema ya mawa ndenga salaka bino bomona kama be antika botika ye po soki bozo sala ndenge wana moya sunga biso esate bino bosunga kabiso te botika Maman Sylvie avanda po ayeba kosunga biso handicapé baninga na ye mbele pesa mi en tout cas ngana ninga te ko sa na mi coach na si jango elo monga lobaka kaka
Puis dans ça, on appelle ça un conseil. Dans le chaque fois que Bellon triple option, Bellon caméraman, Bellon chroniqueur, Bellon monteur. Alors, mais ça, tu as aussi bien moi Beka. Ils ont qui fierté, ils ont qui orgueil. Ce n'est pas être audacieux ou arrogant. Nga Beka ndiko na bino na bona kangamana ba cameraman te, na kangamana ba journaliste te, na kangamana ba monteur te. Pourquoi? Parce que vous avez comme un mingi. Bêtises comme un mingi, des compressions comme un mingi. Et là, on a peut-être aborder ces gens qui sont en profondeur. Mais un jour, on sait l'émission Ngamoka na plateau, on va expliquer nous ça. Beka Ebani, oui, certes. Baninga ba cameraman, ba Ebinga. Baninga ba monteur, ba journaliste ba Ebinga qui na place nous Kindaka. Ah, Beka Boni, na Ebani. En dehors même d'être l'enfant d'un artiste, papa Koba, mais na Ebani. Na Ebani na Zabwe. Na badman wana kutu kolobate baba surtout ba onate la chinoise ba charmante moi ça mbiji ba maman na biso baba maman Nathalie Sombo ba maman Sylvie n'en parlons pas ba papa Fomas na ba Suisse ba papa Dolphe ba Damien na Brésil ba papa Jacob na États-Unis ba ça t'aime belé na msala sala oyo na ba papa sanga converse ba biki ba jamais décès Beka na Ebani na pesa pembela na ba ono so la biso. Que vous avez des événements à bidon. Vous avez vos événements, vous avez des voisins à fête, des voisins manifestement quelconque, à collation, des voisins à matanga. Vous avez des vidéos de qualité, archives bien inoubliables. Vous contactez Beka. Vous avez confiance. Vous avez confiance. Maman Emilia, vous avez confiance. Vous n'avez jamais décès. Donc c'est la vidéo de qualité. Parce que j'ai fait tout. J'attends le montage, j'attends les caméras de tout. J'attends les nuances. En dehors de Wan, ils ont salon na mingi za na moto. Beka est toujours en vie. Beka na toujours place dans allié. Oh c'est pas une émission na ngai, il y a ces commentaires na c'est. On passe bien na ngote na moto na parfait. Ces commentaires na c'est. Mon numéro est affiché là-bas. Mon numéro est affiché là-bas plus 243 81 198 09 14. Page Facebook na ngai. Ezali Bellon ingénieur Beka caméra montage. Profil Facebook na ngai. Omega Bellon Kualama to solano et nous sur ligne pour Mbappé na répondre à mon news sur le message na boya motuté. C'était votre humble serviteur Bellon Kualama Bolande monsieur. Merci papa bienvenue. Merci papa pasteur. Papa Moïse pasteur Moïse merci. Mon père spirituel Aleba Dianyama de l'oracle de l'Éternel. Merci papa. Et yo mingolo bezate. Na motema ya ma Brigitte merci maman nanga pe maman aimé la cadette maman mundi bola star place za kumna merci papa Bibson ngoma tukudi en cause cette fois engambe merci na yo d'abord on se balandi ba rolima tuta Elodie la maintenance moi sinzambe charge voilà maman nanga motema to soane père nyonso ba telme belé bozo ki ba ko landa biso nga ya bino humble serviteur na tiki bino to utani ba sima ma Solange merci pour l'opportunité nzamba batela yo. Et ça, bino mbesete bomu na mama nanga déjà kutu matanga mikie c'est grave et benda ko tanga matanga mikie mbule zo beta mokie bozo muna déjà ndenge zo koya déjà donc grave et bozo kona ndako a tuza na ndako ma Solange bo manse filmango bien filmer mandako wa mama bien na musika bomu na ndako mama nanga place mama nanga dika pa vanda ko zongo na musika ozongi sima ozu ba toli likolo batu ba muna vraiment ndako ya mama nanga donc bo soutenir mama nanga boyede mama nanga Solange boyede mama nanga Solange et oza bien mazonga sima mazonga façon ngande sima mazonga masima ya zo mama yemoko ozuna ndako monde totanga ta la mbula mukie c'est vraiment grave et bon temps ko banda grave bo soutenir mama nanga Solange bo soutenir ye bo soutenir mama Solange bo aider bandika plein so ba condition moko vraiment déplorer bazo vivre na awa en tout cas merci maman na opportunité nzamba batela yo et biso to fandika na oza mama nanga ala mama tembele solo ensemble na tanenga répondre avec mama ngala bada danger pour moi on a vana ko sike boité moi quelque chose wana moi matembela la bato ensemble ko za bien merci mana se kolama pour la musala yanga bino le serviteur beno kolama to kutani mbalasima bye bye. Sylvie Modé officiel TV, Sylvie Modé officiel TV, boya bosabone la officiel TV mode Sylvie TV. Bosabone na site ya Maman na biso Sylvie Mode TV officiel.
boya kosabone boya ebele bohésite te boya bosabone bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Modé officiel TV Site ya mama na biso Lukeba Polimo ya handicapé Mama Sylvie Ayeli biso site moko ya malamu Boya Bosabone 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 Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Modé officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lukeba Bolingo ya handicapé abonnez-vous 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 na site oyo Sylvie Modé officiel TV Sylvie Modé officiel TV boya bosabone na officiel TV Modé Sylvie TV bosabone na site ya mama na biso Sylvie Modé TV officiel boya kosabone boya ebele bohésite te boya bosabone